ekokani adamu ketenga na vandi na okinzoto mali na bi o likambo ba fingeli bato o likambo ba liba bomela bato ndezala ki bon mobali na bazongisi eka po ba fanatique ne ba finga ki bato ba ministre Patrick Mouya ba fingi ba Vezacle yango ba créer loko wana podium loko akazie wana tala podium loko akazie podium mabongo pene podium mabongo clôture za na ngoti. Mais il y a de billets fins. Oui, na sepeli pena na bagoloa, baki na Bible baki kozwa. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bango ba kangami ka na français wana. Mais tala la fin d'une chose ango, tala ngo nenge salami. Et puis Congo est profité. Congo est profité na mutu oyo batu babetela ke tolo libanda. Congo la kisike tala salaka mwana na biso fali pupa Congo beteli fali tolo na ouverture boganga ganga kuna ona Benin ona Burkina Faso ona Canada na France azalaka ya biso oyebi ke na Luanda eza na province mo balo ba fali aza congolais le bas américain siko mukolo wana nde Congo elakisi bato ke fali azala congolais la prestation minene yango zo mona valeur en différence entre live na playback bazoye bango te bango pona bango bakansela kwa bakomema instrument na stade de martyr batie le sous podium ndenge babetaki na sima mikolo ezalaki awa batie artiste na bango wana eza manque ya koyeba baproduction yango moni tozonga na playback bagoloa balobaki lidera bango abeta playback mais abeti playback obi bayeli biso français ni semi playback nayebi te baingénieur de son batechnicien bocréer loko wana mpo bopesa kaka ye valeur babenga ngo francofere eza problème te kasi bango baza bakitani donc balandaka nde fali leader asimere te nse makambo nyonso osala na vie alandaka fali soko lingi na l'action siko ba preuve toza wana te pona mafinga toza pe te pona championnat local pour francophonie yango esilite récréation esilite tout le monde a regagné salle de classe mona lukazala azonga fallait aza na U Arena le 25 novembre aza na Ovo Arena le 8 décembre et bino siko bomisa calendrier Zakara ofinga matin ndenge ni Zakara zo finga malelo parce que wenge musana ngo yango wana et puis énergie o bagolo baozwa ezouta na tous les deux wenge ya ofinga Zakari pa finga bango sérieusement te Zakara finga bango te so Zakara biki na fabrika wera la maboko na ngo ba finga e on était leader à Simer Tense batunya bazemba oleki fali leader mo d'opinion o encadrer ba fanatique abaxi susu yaya kotika la yaya yango yaya ngo leader à Simer Tense welaka mais voilà ça makambo leki au salat ya mona ndako irresponsable na Congo na pays irresponsable tala fali tokenan ba uta wenge auta pa wera yoka fali ba présenter ke bon landa bio yoka ne ba présenter journaliste français tuni azanani et ça au police à Congo mami il est là sauver Congo to police to rater ba médaille no stoyeko pour la tina musique na clôture ba journaliste français bazo tuna yango na tuna ka mutu bakanga na kata France ndenge na ta télévision France elobela eti mais babi gim sa beti fali 12 abeti 12 nani aye bakutani et bon biso to kipa mona na maneti wana azana na résidence na Congo lo adresse n'est pas que na olia ba fufuka pa batu adresse n'est pas wapi. On va parler avec Jerry Kobetox. Aujourd'hui, il est parmi les défenseurs de Warrior. Lui, quand il y a l'actualité, il arrive. Jean-Sil Luonda va recevoir Jerry Kobetox, que je dis bonjour Jerry Kobetox. Bonjour mon frère Jean-Sil Luonda. Bonne santé. Oui, santé Kimia, en tout cas félicitations. Hein. Merci beaucoup. Nous sommes en France 24. Voilà, merci beaucoup vraiment. Moi je suis là, Jerry Kobetox.
Namuto Talinga Lilo, Jerry Kobetox, 207 de la presse, Koko Yaba Warrior. Koko Yaba Warrior. Voilà. Et Nazo Saba Warrior, Nyon sur le monde entier, des fanatiques bien organisés, bien structurés, et puis Bazana Kantuku Bianza. Donc, Warrior sera une ba sango na bango tuna pasteur Denis Lessi. Et puis tuna ngai oyo na yeku tu kalamingi te. Donc, Warrior déjà. Et Maramouba Kosal et Langa, et l'accès que Balinga a Fali Poupa. Donc, merci beaucoup à Fali Poupa, Motoya Yambo, il y a famille Bawari. Est-ce que, aux appels à Maloba, ou Yoko Kiko Loba, Bangope Basali, Neti Sobe, ça va warrior, Nde Baotala aussi, Koyo, s'abonner pena Luonda télévision. Est-ce que Baoyo Mais oui, les warriors d'abord. Place nyo soto bayambi muto abengami warrior batalaka toujours. Déjà nazo benga ba warrior ndenge na benga kibino pe fana ngakuna boya pe na chez Luonda télévision. En tout cas malilio ezawa nazo ndimateke za chaîne YouTube. Donc bo s'abonner, bo aimer et puis ba information il y a artistes et la Fali pour pas besoin pe awa. Et puis tout le temps dans là. Et ça a vraiment plaisir à trop sogi ba mon ara pamba pamba tala radio 207 de la presse ou à téléma à tutama. Donc d'abord boni santé à chaîne nayo boni makamu chaîne ezo kenende nini to ki basang ba warrior pena bazo soutenir ya solo bazo tinda ba matériel les ana batumsu ba lakaki ba PC zana batumsu ba lakaki maintenant ne comité. Merci beaucoup, Jansi. Moni ba warrior, baza ba fanatique oyo, balingara toujours, bateau bazo lobela bango bazala bien. Lelo chaîne nanga Jerry Kobetox TV, oyo na tiango na maboko ya ba warrior na maboko ya ba congolais. Ba misusu ba bango naître, balingara bango musique ya batu nyonso. Na tiango na maboko na bango, na ebisaki bango. Merci. Et surtout maman Mamicho na Monaco. Monaco. Donc ebisinga bi Jerry Kobetox. Sponsor officiel de chaîne Oizanga, la Warriors, la ville à Monaco, et puis sans oublier Yansmin Forever. Donc, y est pas le bi, en tout cas, voilà nous qui m'a. Tu peux imaginer ma Warrior, bah le bi nanga, passeport aux anango, ils ont bisoté, il y a biso photo sali là où il y a eu. Wow. Et puis, bazo sengango, pour na you arena. Donc, bah Warrior, baza batumo lelo chaîne, et anango, na kimia, à part maramona ko salo. Nazar artiste et comédien. Et on a eu ça à Baninga, il faut que vous en ayez référence. On a eu ça à Lianzi. Lianza, à États-Unis. Lianza, te Lianzi. Lianzi. À son roboé, à l'Obaralobara, ma bépon a fallu. Je connais pas. Donc, Talarasco, j'en sais, biote. Donc, on a eu ça à Tozaki bato théâtre, mais tous a quand même une référence. Une référence dans les Louisa, na tcharaka film, dans la salle Yamado. Yamado. Voilà. Il y a un laki ça qui est en force. Et puis les lots n'a une référence. Tous les warriors balobara. À ça théâtre, les artistes et comédiens. Voilà. Référence il y a un donc chaîne les autres qui est bien. Naebi qui est en ngolu ya nzambe et puis les bosso ba warrior pour pousser encore qui est bosso. Batbota la biso siko to ebi événement oyo ikangaki monde entier et kangaki surtout République démocratique du Congo na ville province ya Kinshasa izaki francophonie d'abord image il y a francophonie na République démocratique du Congo yo étant qu'artiste d'abord à la base au monde qui on est parce que l'artiste est belé comédien humoriste déclaré déplorer présence na bango na événement monene le roi francophonie bango bazala quitté. En tout cas, image de la francophonie na RDC eza elo moko ya munene parce que les tingana oka li solo ya Alina Foreman en 1974 na zakiti. Donc les loyo francophonie est ko la kisa batuke Congo obokanisaka lokola babomaka bato. Congo ba ebisaka bino ke bato bazo kufa. Oui, ezali mena ba kwa moko boye, mais za Congo oyo ba ebisaka bino te. Ezaki facilité pour francophonie endima manamboka o na moment oyo makambo ba bitu rezolo bama bunaga nezolo bama lelo yo francophonie na Congo eteki Congo na obi ke ngana za ba ndimo na photo ba bisanga ah masolo ba betela biso ezaka lokuta donc batu na batu ba kala ba message na en tout cas francophonie eteki liso Congo elongo li Congo na image o ba ndimo na biso mususu ba combattant pe balobaka mabe pour mboka o parce que tozaka na mboka o et puis koloba ba humoriste ba déclarer déjà tant bato balé baza na francophonie parce que na mona bato balé ba binaki
Est-ce que bah artiste, humoriste, comédien, OYOP, bah élargissaka communication na bango to théâtre na bango na français, bah bengaki bango te surtout bah figure emblématique au bah ebani. Pas travailler sur ma casse. Pas travailler ma casse. Vous avez un succès na Congo. Et ça na 40 pays yaki wana. Vous avez un succès na Congo, je vous dis mon frère, et ça na 40 pays yaki wana. OK. Pourquoi ça a un succès dans le Congo? Oui. Ça a un succès danger. À jouer à théâtre en français. Il y a un théâtre nini ya kona. Nenga mapete. Théâtre nini en français ya biso. En Afrique, il est là. J'attends, hein. Na Canal Plus. On a na Canal Plus. On a théâtre congolais en français. Tout le monde a un humoriste, on a biso francophone. Ça a une image. Peut-être ça a une image. Mais que moi, na ba biloko moi minene bazala rati. Il faut travailler dessus. Il faut au travail. Ok. On est avec juste entrée aux artistes. Il faut comprendre que tu fais partie, il y a corps artistique, il y a la République démocratique du Congo, il y a l'artiste comédien, il y a la République démocratique du Congo et puis il y a Ville-Province, il y a Kinshasa. Décalage Oyo et Salami entre Warrior Naba Gaulois. Parce que le lot aussi, il faut parler en termes d'obédience, succès. Il y a des fanatiques, ils ont trop sur le terrain. Ils ont des warriors, Naba Gaulois. D'abord, Koyoka que fallait pour pas se retirer qui pour la clôture, il y a francophonie. Yo étant que 207, yo étant que Coco, il y a des warriors. Impression à yo, ils ont gagné. D'abord, na sepela na décision. Il fallait à chaque fois imaginer na ndenga mabe. Fallait il est orgueilleux, fallait à mon azanani, fallait à mankaka ba mikolo, fallait à salaraboué. Landa lettre ya fallait pour pas communication ou lettre ya communiquer ou apesaki au mona ke mutu ou azamuta bolingo. Fallait à se retirer qui non d'abord sur le plan professionnel. Ce tali d'abord batali bosso ceux qui n'ont pas ça. Je crois bien administration de travail en a fallu baebi. Batali bosso ba boya qui fallait prester les 6 ezali maison de production na. Parce que main noire mo koma ki na mwindu mo koma ki wana. Comment bino boche artiste beta bosi bo bakise les sous artistes mususu. Or que normalement, il y a un programme. Il ne fallait pas faire la bêta. Il fallait l'eau. Il la bateau, il y a pour ça aux lumière. Et puis, il y a mis balai. Il fallait la bêta. Dans 20h, à 20h. On a parlé du peuple. Ministère na biso, il y a si meilleur TNT. À Banda, à 6 à 20h. Tout ça, mission si meilleur TNT. Il y a un locataire dans Simayer. Dans Simayer, il y a un ministère de la Artiste belé. Ou un quartier, tu as Simayer TNT. Mais quartier, on est dans Simayer TNT. Bovan. À la place, les pas de Ravanda. Quand ils sont dans Simayer TNT. Bovan. Donc, tu as la fanatique na bangon de bazaki lobby wana. Zo bangon siko ba yebi ke fala zo beta na parler du peuple. Obi nini elinga keleka. Elinga koma fala bomi batu. Fali musane yango wana. Biso to utena biso concert na biso to naki rotika leader na biso. Omone nyoso to esalama kera ba bongisa kyango déjà. Fallait za mayele aigle akimi bango. Fallait sauver ba fanatique nae. Fallait sauver ba congolais au bazo kufa chaque fois. Na makamususu ezangi mutu na makola ebini ata makamuta kufi. Donc fallait sauver qui soko tali ko se retirer a fali. Mutu akoloba ke fallait sali mabe, mutu akoloba ke fallait akimi. Soki bokoloba ke to kimi. Pono to batela ba fanatique na biso. Donc c'est un peu ça. Fallait qu'on regarde beta bon côté. Pour le baka que to assurer sécurité. Na stade na biso lelo ba bimisa biso mabe. Ba assurer qui sécurité, mo konza la police auto longa beta katolo. Mais tout le monde a sécurité en route. Sauf qu'à sécurité peut-être ba organisateur. Donc fallait c'est normal aboya na yango. Et atiki la batu musu bazwa lumière.
Il fallait battre une soubase à lumière. Mais oui. Clôture, il y a francophonie hier. Où l'artiste est belé, prestaki. On va parler plus de Ferregola. Analyse nini to une nini où yo moneli clôture et événement. Est-ce que il y a de critiques où yo faut ça là? To aux en applaudissements. To n'habite ce que Rolobanini pour la clôture et événement parce que tout le monde en parle sur les réseaux sociaux. C'est pelé, ils appellent c'est pelité. Il est tant que warrior. S'il faut comparer clôture na ouverture ou comparant on d'abord clôture na ouverture ils ont des mots. Après venir dans ma photo côté monsieur Zobima Moulili. Côté monsieur Zomona na minda on est na Canada. Omoni kowelela eloko mboka mombe fingami likolo ya 5 minutes 6 minutes. Mboka mobimba likolo ya eloko ya 5 minutes nga na moni lobi. Nde bakonza mboka bafingami, nde ba Zakari babase bafingami likolo ya 5 minutes wana ya lobi wana. Stade Moulili on dirait veille mortuaire nazo ebate eza problème nini? Ba Gaulois bazana ba téléphone ba lumière makasi lokwa biso ba warrior ndenge ta babomaki minda to pelisa kite likolo donc mboko yo po bazongisa mutu na likambu il faut tinda ba fanatique ne ba finga au moins place ba mema biso bango pe balingaki ba warrior to sala pour temps fallait se retirer donc il y a pas match il y a pas photo entre l'ouverture et puis nuit de la francophonie ne existe pas. Clôture existe raté. Na Congo nde to boti yango. Clôture ezala na ngoti. Mais il y a de billets fins. Oui, na sepeli pena na ba Gaulois, ba ki na Bible ba ki kozwa. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Bango ba kangami ka na français wana. Mais tala la fin d'une chose ango. Tala ngo nenge salami. Parce que ils a faute il y a organisateur, tu as faute. Les faute à organisateur, tu es organisateur. Moi, ni problème na biso zani politique, on les gérer batou, pas comme il gérer politique, pas politicien. Moi na mobile na ba zongisi ka po ba fanatique ne ba finga ki batou, ba ministre Patrick Mouyer, ba fingi ba Vezacle. Ya on va créer le roi na podium le roi casier wana. Tala podium le roi casier. Podium a bongo pene, podium a bongo. Chikoyo, batbata la biso, les organisateurs. Et puis, battre les pelouses na biso terre. Pour moi, on a pena qui même na yé mon artiste. Azata la likanisa ko battre la pelouse, on a été lobby à Kozonga. Et kokani atamu ketenga na vandi na okinzo mali na bi. Oh likambo ba fingeli bato. Oh likambo ba liba bomela bato. Ndezala ki bon. S'il faut te comparer. Clôture na ouverture et l'eau nini oyo na clôture ezalaki oyo na ouverture ezalaki te et l'eau nini oyo ya malamu oyo ezalaki na clôture oyo na ouverture ezalaki te. D'abord na clôture et na ouverture tous les pays 40 pays yaki et assistaki na ouverture et puis basa qui défilé na bango ya présentation. Ba diplomate belé bazaki donc na biso ke monde ezalaki wana et puis sokotali ba télévision à part TV5 France 24 ba télévision au monde entier nyonso ezalaki ba liboso ya stade des martyrs yango na biso ke Congo etekami penza. Congo etekami na ouverture to na clôture. Na ouverture et puis Congo est profité. Congo est profité na mutu oyo batu babetela ke tolo libanda. Congo elakisi ke tala zalaka mwana na biso fali pupa. Congo ebeteli fali tolo na ouverture. Boganga ganga kuna ona Benin, ona Burkina Faso, ona Canada na France. Azalaka ya biso. Oyebi ke na Luanda eza na province mo baloba fali aza congolais. Baloba américain. Siko mukolo wana nde Congo elakisi bato ke fali azala congolais ebeteli etolo
donc Congo ne profiter na Fali et non que na permettre ce qui na nuit des artistes à bénéficier na Congo. Surtout bito ya sikoyo na ba prestation parce que ça qui ba playback oyo ba golo belé ba le ba artiste na bango à prestera playback te chers téléspectateurs gaulois gladiateurs vous qui nous suivez de partout moto a bengami artiste na carnet na ye na ba programme na ye na calendrier na ye ezaka ate il faut a prestaka na orchestre non ils ont un endroit où l'artiste ça la playback c'est normal donc tout le monde a playback le rôle à shit il y a artiste te de voilà agence au moins les années non katoté au moins ni ba gaulois et là que ça la bango bongo ça ba crise des mots manque il y a ba production et artiste na bango parce que son tali leader à Simer TNT ma prestation minene au fallait presta non non presta atika na 3 ans pour que ça 50 ans la prestation minene il y a une valeur en différence entre live na playback bazoye bangote bango pona bango bakansela kwa bakomema instrument na stade de martyr batie le sous podium ndenge babetaki na sima mikolo ezalaki awa batie artiste na bango wana eza manque ya koyeba ba production yango moni Fali il faut leader à la SMR après ça merci. Si le dire, si les artistes démocratiques en fait partie, il ne faut pas sous-estimer Azo faire partir na Congo, mais Azapeka moto ya Yambote na Congo. Ce sont des bâtiments pour basali kabal na bango et puis au moins leader à Simerten c'est les lois politiques mo ba bima mwana mala. Et bon fallait au ben leader à Simani. Biso ba benga biso leader à Makele vrai ou faux? Chadera lobaki kusi loko. OK. Aku na fini mamate na zongi sika o bango ba lobaka. Leader à Makele. Toi avancer na biso. Leader à Makele ma mema Macron ko kota Makele là. OK. Donc les leader à Simerten ça sali kabal mo boye abima mwana mawa. Engaye média coupier engaye ya sali sortie médiatique engaye bazo nyokolanga ba sponsor bazate azolila po ebi kongola ko kama wati lelo akomi ko luka te ka image afali aza mabe azobundisa OK habite que dans la musique tous les coups sont permis même na politique ils ont un bakou mais bakou ezani ba beti yo 12 bango mona na wenge ba 12 siko ye 12 o fali 12 fali ko 12 te 124 ako kasu musique esprit wenga ngweza wa donc lelo ba créer loko moko boye pour ba salir kombo ya Fali tous on a playback ba gaulois ba lobaki l'idée la bango beta playback mais abeti playback oui ba il biso français ni semi playback mais habité ba ingénieur de son ba technicien bo créer loko wana pour pesa kaka yé valeur babengango francophone eza problème te kasi balandi bango baza bakitani donc balandaka nde Fali leader asimere te nsema kam nyonso osala na vie alandaka Fali soko olingi na l'action siko bapreuve vas-y preuve ya liboso Fali abeti stade de martyr alati babrete alataki nini Fali atika ye na sengle yeke etikala na brakase ya omoni bavide eza na nsima ya podium abakisi na babuta basoda ba Zimbabwe ti wana yaki ba pièce ala te rock and roll ya what rock and roll moni nga nalinga okende na ba débat terre à terre te tala na Google na lobi ya chez Fali il y a la bourgeoisie c'est un grand artiste qui respectons affectueusement tout ça bata la biso herme komi ko soit mutu bogar de la presse aleki alobi boye nani aleki alobi yo landa bana na ba finga pa mana bazata na matière moto ya kolobela lelo ndenge kolobela Fali yo kasi ba warrior bandimanga poani pona yaka kolobela Fali makambo azosala na musique parce que image oyo ba gaulois bache ya Zakari Bababasu na habité parce que apparemment Zakari Bababasu akokwa solo baté avant kimia ba gaulois babi ba gagner mais les fanatiques le plus au baza pena les plus impolis c'est les gaulois lelo so mutu bolingo benge impoli fo benge gaulois
yango lelo bakonza mboka balakisi biso yango lelo bango mo bagolo balakisi biso tala même na direction na koti kaka ebemba mama na yo okufa donc ba warrior bafinga te mais tofinga wapi est-ce que biki bagolo bafinga vie bozi na mboko oyo mpona kaka lobi fale aza numéro 1 na Congo est-ce que oyebi ke bagolo bafinga waze kwa o lelo akomoluka soutien mpona bango na stade de martyr et puis vie oleka na te vazo bakena sepela bango mabe balokwa bana matete bakota bitumba batunaka te bafingi yo donc lelo boolakisa bato ke lelo ministère so oza leader zala na bato nomo boye bafingaka bato mais nous les warriors c'est pas comme ça biso tozala mpona opesa fali disque d'or disque de platine basingle d'or ya France ebele toza wana te mpona mafinga toza mpe te mpona championnat local pour francophonie yango esili récréation esili tout le monde a regagné salle de classe azonga fallait aza na U Arena le 25 novembre aza na Ovo Arena le 8 décembre et bino siko bobimisa calendrier Zakara ofinga matie ndenge nini Zakara ofinga malelo parce que wenge musana ngo yango wana et puis énergie o bagolo baozwa ezouta na tous les deux wenge ya ofinga Zakari Zakari pa finga bango sérieusement te Zakara finga bango te so Zakara le bike na fabrika wera na maboko na ngengo ba finga yo yebite ke na mboka o Zakari a porté ba pierre na na maison mère si bazo fabriquer ferry flèche en aller flèche retour na le bien si ba fabriquer ferry Zakari était là la stratégie c'est quoi tendance est-ce que c'est un solo tu ne suis depuis quelque part c'est quoi tendance je te salue affectueusement mais Zakari Zaki wana Zakari Zaki tabazo fa parce que comité il y a stratégie il y a maison mère biso to bala to connaît indusa na kinyao tu dis que Zakari Zaki ko faire partie Francis Kalombo égale solution pas vient na biso mukulu siko apparemment ba te belé pe ba loba na ba warrior nani oyo akosa la bras de fer devant Mouzé Kindingo ba warrior ba koka mais Mouzé Kindingo c'est un fou joyeux na que ça bras de fer na c'est quelqu'un qui insulte les gens d'abord azina mutuka fingi fali afingi maman la coste afingi la coste yango so mona lelo image ya nini ya leader azo laksake bo fingi la ngaba tu no pesa bino mutuka est-ce que vous voyez que leader a se meilleur tennis na mboko a telemisa a débat na inde 3 banda lelo maloba nyoso boyoka na mwana mobali nga mutu na lobi na ye obi combien de fois débat finga fallait finga bato donc lelo nga que ça la bras de fer mutu azo réfléchir boye mutu alo ba matière boye na que ça bras de fer avec un inconnu mo boye un individu mo boye quoi Mouzé Kindingo c'est un fou joyeux bato ba comme nga jero comme na niveau na ndenge ni Siko, Jericho Betox, tout le monde a prestation hier, il y a Firigola, comment il a chanté, à Banda Gina, nous Nzemounaï, ou Aranda hommage, na Bande Konabiso à Est, mon amant, les yeux près de. Oh, mon amant, Anden. Il y a place, nous sommes Kendi, Maman Denise Taylor, Absoli Kambo, ma porte, nous sommes Kangi. Karaïd. Asali Banze, Ayeme Banze Mbele, Batbabini. Siko, Ayeme Nze Magoma, Azana Congo, Asali de Ayeme Nze Mounine, il y a Fardis. Parce que Moïse Mbie Kouta Otoyema, il y a Ayeme Nze Mounine Fardis. Waneza, politique à Mabé. A dit que ceux qui n'ont Ayeme Nze Mamawa, SMA, ouais, azo compatir na bandeko. Politique à Mabé Komi Nangoana. Et la tactique, il y a Mabé Ponayo. Mais ça, ce que ça, n'a pas n'a pas que ezanda zolela, ezanda zolela. Il y a zoko takana banzembu ya ba wei, azoko takana banzembu ya batu moko boye, pour ba yokele mawa. Et ça stratégie na sali, mais sauf que asuka na Congo. Bonne chanson à Mbele, Maman Denise Stade. Flatterite. On les a flatté. Mais le corbeau vieux dépend de ces. Mais oui, quand c'est bangon de faut pas ça la bobo, fallait ça la bon. Bangon de faut pas ça la kabon, ba ba projet d'avenir. Taka mise ba mena plateau ba tourner projet d'avenir. Ah nangote. Na cursus o nyo sofia razana yango. Mais yé moko yé wana devant journaliste ba tourner projet d'avenir. Autant la na média linde ba bimise on a réseau. Siko soto bitolo ba lelo, ba golo na ba warrior, banani ba ebele. Nous les warriors. Vous ebele. Et puis on dit pourquoi tu es belé? Pourquoi? Na moko to vandaka mise monta pesa ba fanatique ne ba kombo. Tangi na mise pesa ba fanatique ne ba kombo na mboko. Ba wenge. Ba wenge zana. Wenge za muneni. Tonya to na pesa wenge.
Kasi tena ba wenge o ba Ransonic bazali. Ba Sankalbar pe bazali, ba sénateur pe bazali, ba ndeko tatoni ba kombo. Ba manzaka pe bazali, faux. Fali muto ayaki. Ba Kofifil ba ali, ba Kofiette. Ba pe ngama o ba Kofifil ba Kofiette. Bo tatoni. Fali alobaki vous êtes les warriors. Ne leader la Simer TNC. Bino pe bozaba ake pe. À quatre émissions na biso, tout dans la rubrique na biso jeu, parce que bah, émission belé, bah, journaliste, souvent quand je suis, surtout le chroniqueur de musique, Zalara, non, notre émission, ça va vous divertir, mais on voit pas le divers dans cette émission. Nous, étant que journalistes de formation, on a encadré beaucoup de gens, nous aussi on nous a encadrés. J'ai na biso oyo, yo au joueur de la carte, bah no botama. Naïba ngo penateur. Et au joueur carte te. Tokoli na papa ya molakisi. So zo beta ta carte boye, ayebi soki uzana idée ko mo beta carte mbongo. Le bon ninga divers. Dame, carte, au moins j'ai des 6. J'ai des 6 au joueur. J'ai des 6 que ezali mais ils ont biso temps. Au beta ba 6 pas ma femme. Te na beta kaka na mekaka. Au mekaka. Mais si vous biso a la carte ezalaka. Mais j'espère que vous avez une notion en carte. Peut-être au Laxanga. Bon, tu joues Bouka. En même temps, on est en train de jouer. En même temps, je te pose des questions. Pour les questions, monsieur Sengarato, béton, la carte. Les gens sont très scotchés, connectés à nous suivre de partout. Merci à Moukou Boarami à Missi. Je te salue affectueusement. Question dans Liboso et à Maman Nagé. Vrai ou faux? Aujourd'hui, Jerry Kobetox Batu Oyo Baoboko la Weza Warrior. Jusqu'au faut jouer P Fleur Oyo. Sozana. Ah, ils ont bongo. Ils ont bongo, ils ont boukat. Ah. Jusqu'au répondre maman na rejoué. Vrai. Vrai. Ok. Jusqu'au booking à la 8. Au bête non même Fleur mais ah wa mukolo. Yonde ce qu'il faut jouer moko après ngana Orlando poni ka carte mo jouer ok on jouer Fleur o ngana bouki on a 9 ok ngana même ce qu'on a un avantage. Jerry Kobetox vrai ou faux? Prestation ya fait rigola na francophonie na ya Fali Ipupa Ferré a bien chanté koleka Fali Ipupa. Faux. Ok. Vrai ou faux? Fali Ipupa azalara imitateur ya fait rigola. Marie Fleur en ezate. Parce que ce ezate et koti on appelle na bimimba moko parce que ngana yasu na carte na maboko. Faux. Faux makasi. Faux makasi. Yenda azara imitateur Fali. Bat bauta la biso sikoyo. Aussi si na biso a nos cartes, merci. Bat bauta la biso parce qu'il nous reste quelques petites poussières de minutes. Bato bauta la yo. Parce que baloba qui alpha et oméga ba blasphème comme ça la matinée musique. Koto yo vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Bon, clôture en ope sili, makamango pe et sili. Maintenant balinga ki bayeba nani azaki meilleur na francophonie parce que nous avons vu la présence de Héritier Watanabe, tout le monde est présent. Pourquoi Binopé Warrior Bozo Taka Héritier Watanabe? Non, biso tozo take Héritier te. Tozo take te parce que tozo la bras de fer na. Tokali ki la gaete. Si tu yana wenga zo kokate bokai. To takele ni na yelo ni na sana. Ani lo monte na musique. Azata na krecha falite ye moko na biloba loba na kende oloba omoni pomezali fali na masamba deba ba waro ba ngaba lobelo omoko banda lobelo omoko pona misa simertensi. Voilà un leader a kati musique ali bango non na lingi yango te mais tala bango na surtout famille wenge oh wana ke koloba oh za groupe d'accompagnement te aba yembaka siko yo moko yeko samba na kongo to wana groupe d'accompagnement kaka moko te atangi na so groupe d'accompagnement ya yebi na tcheye en défi. Attendez, la combo ya groupe d'accompagnement o ayé de ça la succès na moko.
Là, il y a quartier na bango. Place à Vandaka. Donc, cela veut dire, il n'y a qu'à toucher Fali pour bisoto ya. To pese, tala, lumière. To pese ba tu vas prester. Mais lumière à ma finga, to pese à mututi. Yemo a como samba comme ça. Na ba tu m'as pas wenge ba como bisa. Bon, est-ce qu'on répondre pour nani? Parce que occupé te. Au moins il leader à Simère Tense. Ba tu n'as pas besoin ba oleki Fali. Leader mon d'opinion. On a encadré ba fanatique. Abaxi susu. Yaya kotika la yaya. Yango yaya ngo leader à Simère Tense ouelaka. Mais voilà ça makambo leki au salat. Y'a mon andako irresponsable na Congo, na pays irresponsable de tala Fali. Tokenan. Tant bino bolo, tant bandeko bolo bake. Prestation ya Fali, prestation ya leader à Simère Tense na batno surtout batika là. Ezaki ndengeni. D'abord, obi ba pesi ya mami ile la musala makasi. Nandeni. Abanda ko expliquer ba source na ba place ba uta. Landa télévision bien, bandela sous ba image. Ba uta wenge, auta pa wera, yo ba Fali ba présenter ke bon. Landa bien yo kande ba présenter journaliste français Tony Azanani. Et ça au police à Congo. Mami il est là, ya mami il est là sauver Congo tel ton police ton raté ba médaille yo stero pour la tina musique na clôture. Ba journaliste français bazo tuna yango na tuna ka mutu bakanga na kata France ndenge ni na ta télévision France elobe la eti. Nzoka nda yebana na eti, ayebana nete na France. Yimsa na période ba français. Leader à Simère Tense na Fali na azana aura. Dans le pays où il est français, dans la musique. Il n'y a rien à dire. Sauf qu'il y a des fanatiques qui sont films rabatou, na yé morope, n'ayé moro mal compris, de baso tambola boulou yeke 50 ans de makambu. 50 ans, il faut avoir des singles d'or, de la frima, la soirée à danger, au vandi bodior à Bengisio. Pour se focaliser dans le Congo, de musique à Congo, il y a un sisi qui vient de se wenge. Basili musique à Congo. Basila makasi. Bon bazalaka. Ah ba prestation ba oui. Prestation wa bitala na prestation nanu, tala na prestation ya vie na biso mukulu. Mukulu to ebaka ayemaka. Ko yemba ayembi na paidi pepe yango wana. Mutu azoyemba na ba pema bongo. Et comme na présentation bilamba, so ezaki Fali, o Fali, musane ko loba, tala prestation ya vie wana. Mais viens na na bikono no za mukolo na eh. Mais ta minge via yemba kata yemba ngazo yemba. Prestation à maître Gims. Non. Après ça na eh, mais jusque là fallait tika ki bar likolo. Gims mais qui wara. Azanani. Actuellement en France azan premier tende fallait za premier na mbokani. Gims Azanani. Azanani. On a un entretien na bon affaire ndé. Mais kasi au moins Fali. Lelo Fali merci. Fali ayokanisa wenge babeta stade. Fali ayokanisa leader à Simère Tense na papa na ende babeba na basuka na tribunal. Fali ayokanisi mutu apimela ka muninga nini featuring tanga zaka na succès te na section d'assaut. Tanga ya ju succès pas c'est featuring bapimela na. Mais Fali ayokanisi bango lelo. Bravo Fali poupa. Mais babi Gims a beti Fali 12. A beti 12 nani? Aye bakutani. Et bon biso to kipa mona na maneti wana. Azana na résidence na Congo. Adresse n'est pas que na olia ba fufuka pa batu. Adresse n'est pas wapi. Komika mona na Falite. Falite. Obigo soulever. Nino zo beta Gims. Mais Nino zo beta na biso makamona olobo ya. Ba trophée. Azo bete na ba trophée Nino auto disque d'or. Celui disque d'or musa suka so na un jour. Nino zo bete mabe. Et puis son tali mona na la française Barbara wana. Tia yeka kende pa leader à Simère Tense. Ba jeune na bango na mona na maneti wana. Après prestation kende pa na ye. Et puis mona na za mieux la France. Gims. Omoni mwana na mwasa ko bete na Congo. Za mieux la France. Parmi tanga na miel le son. Obi miel le son ici. Parce que la France nango. Oh, tala beta 10 meilleurs artistes ya France. So mwana na obima. Beta mwana na yo beta nzemuni. Tala comme c'est Fali na mission local à France te. Ah, yo tu mettre Gims. Ah, mission local ya France.
L'accent un stade à bêta, fallait qu'on a plus de 30 stades d'Afrique. La qui s'en a 15 stades, moi on a manette à bêta en Europe. Gims, il fallait que tu aies la grandeur. Est-ce que tu as en Amérique au télé matin à whisky na bournaboy? Oui, s'il faut. Du bournaboy, whisky en Afrique, si quoi il y a ça, il y a Koliwa, na potot. Que Gims passe à la Razarana Bango. Te yango na lobi ka sa koliye muta maneta koli na potot. Yo kasi fali auto kama lelo so bota maki ya kola ki na poto na age wana ya kola ki wana na poto wana. Elo pesa avantage yo pona yo. Fali na Gims, Fali à l'équipe Gims na. Actuellement Léon en France, fallait l'équipe Gims na succès. Abimis album boye mano banze mo sika Gims lelo album wa ezakia. Bah wesh. On faisait vos commentaires. Album il y a Sika Gims, bah retomber dans la télévision. Bah retomber dans la piano. Bah album à Sika Gims. J'ai mis tout le monde à défi. À ça la succès, to boité. Album na Sika. Donc quest la Jet tes musique était. Jet ta musique était. Puis tout la musique là. Mais Jet ta musique, on a vu aussi Fali, na Jet, tout ça. Bon fallait ça a ça que nga somba Jet. Bah on dit tout ba makujos ba makudianga na ba ya la ça ba bien. Fallait que ça va bien. Maman ça la faut ba montre. Mon ala sarato somba. Mon ami tout ba même. Ala sarato somba. Résidence a fallu ebang. Si. Ouais bien ouais. Ouais. Na ba te belé ba bien on te fallait l'accès azam tabaka moi te fallait l'accès musique. Est-ce que bige ningo mocha fali na Gims wana. Ce que yo bona Gims aleki fali nani. Gims aleki fali pas kola na communauté moboé. Avec ba warrior na ba fanatique ya maître Gims banan ba belé. Bon, il y a des fanatiques. Il y a des fanatiques, des fanatiques de comment on va naître. Des fanatiques à Gims, c'est un l'action qui fallait les Gims. À Gena Beta en Côte d'Ivoire. Éviter spécial les Aïna. A dit que Côte d'Ivoire a payé à Fali. Arafat a Koufa a tiqué la charge ou a Fali. On va finir cet entretien. On a payé monte Afrique au bêta, ça succès le roi Fali. On a payé monte. Donc c'est que on le bas. Ministère local, papa na bango zo tia une erreur. On dit ah ako mata miniature. Papa na bango matissé miniature. Et puis papa na bango bosoli na mutu, yo ke ko piéger aux yeux audio tia internet. Tala papa mususu o. Ba papa sundola bana. Papa Juna Jana. Nga tali comment mutu a terre. Mais na yoka na vidéo sundola bana ba âge ba 3 ans akena luka mwasi mususu. Ah makambo batba. Muninga pesi au conseil eza bien, muninga pesi au conseil. Ce que yo ke ko fin, o ke ko so audio wana o fuita au point. On est à la fin de notre entretien, Jericho Betox, Batalio à travers l'Ouonda Télévision, tout sentir pena que performance, réflexion ça bien, bah warrior félicitations, na Jericho Betox, na vu que Marambezo kende bien, bon encadré gars qui togue tout ça là bien à travers l'Ouonda Télévision, bon bah ça peut un plus, abonnez-vous massivement. Batalayo, un mot gentil, na ba warrior, message nini européen ça, na bato Batalio lelo à travers l'Ouonda Télévision. Tous les warriors du monde, tous allons toujours focus na Maramba Fali. Silence, babi mikolo bolo bate. Tous allons focus na Maramba Fali. Fali après francophonie, fallait sa première artiste à présenter un calendrier, il a tourné na réseaux sociaux. Donc fallait ça na ba carnet na ye ou ya Maramba au sala. To continuer toujours qu'on savourer. Chanson na biso nude o fala yembeli suboli ngomoni to ya infidélité matin makasi na Congo lelo Fali lelo akitisi to ya infidélité donc talaka muto abeta concert ba yemba bibili bana donc Fali poupa absence na ezaki makasi ya mami lela zumu sala ya ko expliquer place auta nenga expliquer ki na ndeko na biso pe Bill Clinton eza mabete auta pa wera bo ressources mais Fali wow musiciens francophones. Et puis, tous les Ivoiriens, les Camerounais, les Congolais de Brazzaville, les Canadiens, on a un seul rendez-vous le 25 novembre
à Paris La Défense, Yo Arena. Ça va barder. Venez écouter la bonne musique. Quand on parle de la bonne musique, on voit directement Fally. Votre artiste est francophone. Et puis, il est de nationalité africaine. Congolais, Falaza Congolais. C'est un Africain. Donc, deuxième concert, le 8 décembre, au Vo Arena. Et Sika Oyo. Yasmine Forever Bakuzala. Donc, message au Ngaloba. Les Warriors, la fin d'une chose, Wana. Moulili a bon, en tout cas, entre lumière, la ténèbre. En tout cas, différence est entre ma foot et ma maille. Donc, Bamote Belé, na mon continent, Edi Badiata, Yanana Boduga. Merci. Yanana, je te salue affectueusement. Bamote Belé, na moto sepeli Sarabato Zaraka, Moko Soule Kauka. Honorable. Bamote Belé, na fiston coloqué Zapatero. Maître Junior Moukouna depuis France. Il confirme Makasi, Ebiselanga MP Dari. Merci beaucoup. Merci à Maman Jeannette, mon petit Mahabo Kilo. Merci beaucoup à Kelly Charoston, le président de tous les Warriors. Merci beaucoup à Prince Toukouzou Noir mais beau, Djino Kindu Droit Chemin, Maître Ben 50 Balondo, Maître Wazan propre, Balondo, Lelo Maître Djika. Ne connaît pas Maître Ninja comme Djika. Balandaka Fali ça bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à Tifa Télé, Djino Lia Kidea et puis Massalanga Ambazi Bourgeois. Motona succès. Ok, c'était un grand plaisir, chers téléspectateurs, de recevoir Jericho Betox. Il a tout dit. C'était une manière juste de vous informer, de faire cette analyse ensemble. Binomo Kinenga Lobby, à chaque fois quand il a le temps, Abanoleka, To, Solola, ce qui actualité Zali, ce qui peut être analyse sur le plan culturel. Il est prédisponible. Vraiment merci. Merci Pour la présence Nayo.